nalobaka na manolo bela fali nga azaka boya misente manolo bela fali ezaki volontairement surtout ici là na benda na nga pona mona kino ceinture ne lingi ngate kasi balingi yote soso ke mingi oyo kufa yo ngo tshaba tumsu na kati est-ce nga va na pema ya mutu est-ce nga va na pema mutu mutu apesa nga pema kuti na sala masuma limbisa nga bon ba tumsu qu'est-ce que j'ai assuré je n'ai rien assuré bon pour nous le bac bon somba ba bientôt coûte en les 29 fois il faut y avoir stratégie ça c'est que c'est betam le 29 betam na le 27 les gens peuvent te comprendre dans la manière où que bon ils ont sa mobilisation pour un concert à Fali à Stade des Martyrs mutu comprendre ndé alingeza nga manike mutu na lobi Léo Bobongisa na di badiata to bongsa poni ne bebaki yazaki na en na ngai en o bongsa o yebi na sele likambo soki na yebi moi je me reproche de rien vana na en na yo yo pour bonzo comment en na na za na en ne pourquoi nga sala ba tuté eloko bobi ke za bongo pourquoi bolinga bo sani bo lakisa batuke no bo sa eza bongo nini eza bongo apesa na ba biz pour combien de photos de publier ba ngata au 10e bizouté. Qu'est-ce qui se cache derrière ces bijoux? Et l'autre côté, basaka na bongo. On est à Bagena, basaka na bongo. Jouer na bongo. Modèle du nouvel Ali a côté kanda kuna été bamutum soya rodondo anango. Ausala ngote. Mama balokuta divorcer te azawa na oboko bane ya suka ba mike. Auzi bane ba koma tinde didi okomo. Fondation Alidor Massamba, merci. Excellence Yves Bonkolo, Maman Audrey. Consti Eka. Elisa Thierry Flandroit. Blanchi Kiboko. Arrêtez de Pierre! Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah! Restaurant business class VIP. Yeah! Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na l'émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Chers amis internautes, bonjour et bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision. Votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir.
Tout dépendra, n'est-ce pas, de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission de partout où vous êtes dans le monde entier, avec un grand plaisir. Aussi, dans un seul but de vous servir. Je vais recevoir encore une fois dans ces beaux plateaux Manick de John Maniké, notre Star Nabino, Star Nabisso, avec elle que nous allons entretenir cette très très belle tâche d'animation. Comme vous le savez, elle vous apporte la gaieté, elle vous apporte la sagesse, l'intelligence dans beaucoup d'angles de la vie humaine. Des bossepela na tout le monde rend, des bossepela na masasi calculé, des bossepela na celui qui a mis les doigts dans les fesses de Koba. Donc aujourd'hui, je suis toujours avec elle dans ces beaux plateaux d'Afrique et Télévision. Alors comme cette émission vous apporte tous ces dons, vous en avez besoin à ce qui concerne la communication, et c'est là. C'est une manière pour vous et nous de se dire que tout est d'accord. Et alors merci à toutes ces personnes branchées, connectées, scotchées en ce net moment. Et grand merci comme ça à Danny Chande le chinois congolais. Il y a Josiane Onienze, merci beaucoup mon frère Danny Chande le chinois congolais. Il y a Josiane Onienze, sans oublier Karine Manessa British, mère Abatamini, on a pu sur Mbotebele. Et puis Marcelo Dufnoir, grand frère propre, et Arla la mère de Jimo, couple Kito, couple Vanda, couple Solo là. Marcelo Dufnoir, il y a Arla la mère de Jimo, salutations à vous. Et puis Patience Moukendi Longjam, femme en tatou. On a pu sur Mbotebele, il y avait sur Christophe Mbenjo. Et puis sans oublier Jean Ibikouki, les Boas de Bruxelles, il y a Sylvie Bakaji. Merci beaucoup, je suis avec Manick de John, Richard Antessa, si vous voulez bien m'aider à recevoir mon invité qui est déjà à ma gauche, Manick de John, toujours. Bonjour Manick. Bonjour à Kangai, bonjour abonnés News Afrique Elengi TV, bonjour à Batunyoso, abonnés à Manick de John Tokos officiel. Avant de commencer, tous un merci pour notre souffle de vie. On est ensemble, donc j'apprécie mon pasteur Alphonse Kayenga Bambote Ebele. Et le samedi, donc Dieu a renouvelé encore sa grâce dans nos vies. Il y a Goreti le Voizo, il y a participé à Bissengo Mami, il y a Pessi Chimène Lopez Koueka, la chaîne de Bruxelles, donc Chacha la maman, il y a Pessi Bambote Ebele, fille à longue jambe. La Kishasa Awa, il y a Pessi Bafignonso, Nadia Mukelenge, Nadia Mukelenge Bambote Ebele, moi c'est à Pembe, Babi. MP Monzale Prod. Donc le label MP Monzale Prod. Donc tout ça on a pigé Niema. Donc Paris London, tout ça on a Babi Monzale, na staff nyonso ya MP Monzale Prod. Tout ça on a Paris. Boya ko signer, boya vraiment ko contacter maison de production ya Malamu, ya Kitoko et Salami pona bino, ba musicien nyonso peu importe ba to théâtre ba tout. Boyana MP Monzale Prod, Babi Chedjong, on a pris mes places tolérées à Tomela, on a Paris, on a Orly. Donc on est ensemble. Voilà, merci de nous inviter à la plateau. Merci beaucoup Manick de John Maniké. Et alors aussi, il faut commencer avec les questions. J'aimerais bien que tout ça m'arrête par rapport à Mamolera qui concernant les serviteurs dédiés qui est l'Ifoko du ciel par rapport à propos Athéna qui est le bien préféré Branham que Jésus. Ouais, il aime Branham plus que Jésus. Ezali point de vue nae. Branham a fait un accident, Branham a un tombeau. Branham a fait un accident. Mais Jésus a annoncé déjà qu'il va mourir et il va ressusciter. Okay. Mais Branham a fait un accident. Nazo dénigrer Branham ti. Mais s'il y a la vérité à dire, n'a pas si exemple Branham a fait un accident. Branham a fait un accident. Élie a fait un accident. David a fait un accident. Moïse a fait un accident. Bato nyonso na tangi ba bato oyo ba diwana bango ndenge ezala. Mais Branham a fait un accident. Et puis a fait un temps il fallait pas kufa. Il y a ba propos moko ya ma be makasi. Il a donné sa vie pour nous. Il fallait demander innocent de Moweyo Branham. Pourquoi il m'a Jésus casse? Il fallait le Branham, toi qui n'as point connu les péchés, mais il m'a Jésus pourquoi? Le au prophète Branham qui est Jésus-Christ. Oui, le but Jésus. Peu importe, au Dieu de Christ. C'est que Jésus au yo lobby.
Mais biso toyebi Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie pour l'humanité, pour nous. Lelo oso to na rédemption eza pona ye. Lelo oso to benga mabana nzambe ya pona ye. Tant yo zolo bakeno Branham aleki Jésus. Jésus yo lobi wana oyebi poche Christ te na suka. Nandia monemo ya on me dit souvent aimba après Mahomet, j'ai vu Confucius. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque je vis Jésus, Jésus m'a sauvé. Répondre. Tant oyebi ki innocent de moi yo Jésus. Toi qui n'as point connu les péchés. Je prends à que innocent de moi yo Branham. Il a fait l'hypocrisie, après il vient nous dire Manning de John, qu'est-ce qui se passe? Très bien. Toujours dans les rythmes voilà. Toujours dans le rythme là des temps de la fin. Qu'est-ce qui anime aujourd'hui les serviteurs dédiés? Manik de John Tango Talango, ils ont envie de gagner l'argent, la popularité, le succès, ou ils ont parce que très souvent, on dirait na nzela ya mabe ya ko. Nzambe mon ko lobi ne touche pas mais ouais, on a lingalo mambasene nzambe parce que l'Éternel l'interdit. Sont-ils des vrais ouins? Yemonda yebi. L'essentiel il y a lobi na monone que aza ouvrier aza ouin. Immunité on a oyo ba s'adapter nango. Mais la Bible dit ne jugez point. Naza droit à juger ba monte na répondre pour na na pesi na juger na pesi les cas exemple il fallait yemba Branham il fallait pas yemba Jésus Branham a fait un accident. Jésus est ressuscité, il n'est pas dans les tombeaux. Ngana on dit mamuta ozana tombeau te akufi après 3 jours à sekwi wana to oye wo mais tant que batinyoso batanga baba nzambe ba na tombeau. Désolé. Même lorsqu'un serviteur de Dieu demande 200 € pour les consultations, il ne faut pas le dire. Oh, tout ce que Nzambe n'a jugé. Même un serviteur de Dieu s'il chante. Il a été reçu gratuit et on doit les donner gratuit. Yango na lingara mi ko juger basana Nzambe te parce que Nzamba o lingate. Ezaka na punition. Tant yo juger ya ebinde na solana Nzambe. Bon autant neti batum susu ba koyemba ba nzemo neti ya mokili ko beta na ba boîte de nuit, le concert je sais pas, neti prophète Denis Lessi, ayembi pétage, on va pas juger. Non juger était. On va pas juger oui. Non juger était. Non ko tabi ma mnete ayebine nga solana Nzambe. Ayebine nga solana Nzambe. Rendez-vous dans Sambiselo. Est-ce que Dieu peut accepter des démarches comme ça pour recevoir? À lobby, il est venu pour les péchés. Très bien. Merci beaucoup, Manik de John. S'il n'y avait pas le péché, il y aurait très bien. Voilà, là on va avancer, on va parler actuellement de ce qu'a été les gestes de bonne foi, comme a fait Robin Omundibu, tout le monde qui n'a pas bien affilé, tout le monde n'a pas Robin Omundibu a payé ma voiture, na ba musicien nae, a payé ma voiture, na ba danseuse nae pe. Tout le monde on dirait comment vaguement robot. Na pe ko pesa ba voiture, en tant qu'on pesa voiture, on pesa pe mbongo ya kosomba lopango, on pesa pe mbongo entretien. OK. Quand on pesa moto voiture au baxer les salaires où il permettrait à qu'il n'a qu'à entretenir voiture chaque semaine à qu'il n'a pas la ni nango tant on peut ces voitures on peut ces l'autre on peut ces l'autre on peut ces voitures à salarié tu sois bon on est à voiture tiens la messe à payer tu roules en carrosse et tu as faim aux en voiture aux même pas dans bon voiture dans essence même ma fouta ma voiture va payer ça les bosses matin ma bangati ma baxi à mi balé. Il y a pas de démarche, madame. Comment on peut s'engager loko na kokosa ila ngote? On peut s'engager loko na ko subvenir na ba besoin na ngote. Voiture à l'équipe moi si na dépense. On peut s'engager loko mo o est troublé nga. Et ridiculisé nga. Pourquoi? Les récompense la gravité. Récompense ezali pesa mutu eloko oyo akozala na l'abri du besoin. OK. Un salaire approprié et foutre les ndako et c'est les bana assurance. C'est ça. Des quartiers là c'est ça là. Na ebit quartier là ta leloté.
nayebi te na comprendre te nasombelaka ye voiture ya via motu te soki okasomba Mercedes après une semaine esala accident ekufi mpe esili elali ya solo ntango osombeli motu voiture eza nayebi te bon elongoli eka na makolo betanga biso lisolo ya quartier latan kala ebanda ofuta bato nayebi masolo nango te nazalaka musicien kuna te mais mobali nazalaka musicien moso azalaka musicien kuna ngai na osala kuna te maneke yo moto olobaka oyebi quartier lata bien lelo lingo ebongo changer sikoyo soki nayebi yango mpona ya kobetela yango lisolo na internet te ngai banda osala kuna te te na sens moins positif non même na sens positif même na sens négatif na oloba te pourquoi po ngai na banda osala kuna te eza makambo mobali na ngai banda oyebisa ngai na kuku ngai na yobimisa ngo lelo na poise ya sens te eza otrahir loi confession. Est-ce que les musiciens peuvent les bafutara, les musiciens na bango, les chefs, les leaders et tout ça là. Mais maniko si on a dans monde, on a c'est vrai que tu n'as pas été musicien. Musicien lelo na ebine musicien ya ba vu. On est aki musicien, il y a disque, il y a cassette. On est musicien, il y a flash disque, il y a ba vu, il y a internet, non, il y a ba monde. Est-ce qu'on a étudié le comportement en tant qu'animé aussi en tant qu'une personne intelligente? Ou étudier à Bangonde? Na ko étudier ndé na zaso na mbala musicien té na yeba. Et bon ça va analyse la musique ndé. On a ça l'analyse la musique na ba image ou les kana té. O ba lekisakati. Mais pour tout le monde a bien filé, a foutu à musicien na tcha ba vidéo. Na yebi soki zaka ya solo vidéo. Té za solo. Ya bien filé za solo. Vidéo nyonso zaka ya solo té mutako tcha azo futa mais eza na oka buzz. Ako tcha pe afuta ki $50 ya be afuta ki $500 baksine ba zéro. OK. Moi je suis un réaliste. S'il faudra dire la vérité aujourd'hui, Maniké, quelle forme d'hypocrisie y a mon quatre monde de musique? Réponse na opesa yo musique ya lelo na ya lobby ya ndé moti. Très bien. Na kolba hypocrisie ya musique ya passé, est-ce que passé ils ont assuré? Tenga na oloba ya lelo. Ya lelo na ebité. Mais au traînant na ba musicien au solana ba musicien tes na solana. Au solana ba musicien belé. Et bon aussi je parle avec quelqu'un qui n'a pas espionné, qui n'a pas au solana normal makam na bibina ki. Na sola pe na bina filé. Na mano ki pa na qui n'a pas espionné. Mais sans na yeba que non hypocrisie na ezanini non c'est pas mon genre. Mais si aujourd'hui dans les réseaux na kitala tala to mona bango to ebi ke o ya tambola raboué ata to approcher mon tout est pour na yeba mutu nga tambola il faut za pembeni o nyoso le karana libanda et en réalité. OK. Pour yeba mutu il faut za pembeni. Mais derrière les rumeurs il y a des vérités cachées. Non, il y a pas de vérité. Derrière les rumeurs il y a pas de vérité cachée, il y a rien. Mais il y a jamais eu fumée sans feu. Il y a aussi fumée sans feu. Milingi moto kufa ina ngokala milingi bana ngokala. Okoko déterminer la hypocrisie à ba musicien té. Lelo. Et tout le monde est hypocrite, les akaba musicien té, moto sont hypocrite. Même les journalistes ce sont des hypocrites. Il y a quand même musicien. Tout le monde est hypocrite, moto kaza hypocrite. As-tu déjà eu des récompenses dans le monde de la musique et pas artistement quelconque? Nga. Ouais. Son récompense. Non. Dans la place tout le bela, na positivité, muto cha coup de pouce, muto cha boye, après soit moi récompense mon songolo pakala. Pour nos récompense yani. Tenga na ibitenga tout ni récompense. Sa récompense en Nzambe. OK. Teno ya mukili pezali manike. Muto déception. Ko pousse na pemena mutu te po asaelo. Muto déceva ka mutu. Muto pesa récompense en Nzambe. Fallait appeler son récompense monte. Na sina personne azaka na contrat na effective. Te me olobela maniki ko loba bongo te parce que batu ba ebiki olobela na lobela ye na volonté nanga. Voilà. Est-ce que ça oblige à pesa nga récompense pour ça qui volonté nanga tindanga te loko ta benganga te. Na lobela ye na volonté. Na volonté na ozo récompense te. Na so récompense neti ya nini yo linga pesa récompense. Te na ebite récompense ya belé bako peso stylo bako peso bonbon bako peso. Wana za bato bakenda pa bat na calcul. Aye loko na osali ya calcul. Nde na yebo na calcul na osali mission pona zo mbongo. Récompense nanga za mbongo. Tant na ke pa mutu sans calcul na ozana récompense.
Bon maniqué non to vanda mutumo asungi na likamo boy na volonté na yé. Asunga na likamo na. Après yo mo bi qui était non na pesata. Et salamate, et salamate. Yo no salangote. Et salamate même ngana na salangote ngava na sala likamo fo sala. Il faut pesa nga pe likamo. Mais maniqué yo kabelanga na sala le hotel. Mais to sala plateau, mo to sala ke. Oh. Mutu ka mona ebité bo na fo sak na kabeli na salangote. Na loi spirituelle na ko salangote. Na ko salangote. Mutu on a posa na mutu so ngo récompenser kolinga to yeba ke no ba récompenser na récompenser ki mutu parce que kala bakoko na biso bazaki so balinga kabela mutu loka ozela butu ekoka ye otika saki ya loso liboso ndako na ye ta mutu ana ofungola kuti saki ya loso amona nzambe o nzambe le banda ba ange banza ezaka batu mutu ndo sa makambo wana récompense yango wana kolinga te mutu ayeba ke no récompenser otini enveloppe moko pesi mutu lipesa mutu te nana tile te ba ebinaka na peso nga pe na ebité c'est ça poko kabata babili loboko a gauche ye ba te c'est que pesa mutu loko ya yebité tango yo pesi nge loko na ebike mutu pesi ngo kabeli nga ngona lolendo pona lobela yo alors non sala ngote non sala ngote po nzambo apesa nga pe ma mikonyo so na sala pe ba 3 jours pe ba 5 jours pe na tambeli pété. OK. Et c'est ça. Très bien. Maniqué na plateau to vanda très brusquement aux décision de ne plus parler na ba musicien lobela kabango le sous-souté. Aux décision on a si aujourd'hui tu pouvais bien nous dire la vérité. Décision est où ta sur base de quoi? Toza watai, Toza, Tojali. Papa, maman, elenge mwasi mobali. On a kobongisa nzoto, loketo petai, kotele misore ya papa et bongo pipi ya maman. Voici maman Nicole Malonga, la patronne, avec des produits 100% bio et certifiés. À pétamine, pour avoir du volume musculaire spécieux du muscle pour les hommes. Suppositoire Tozawata Vita Plus, grossissement des hanches et des fesses. Pommade Tozawata 100% bio pour le sang et les mollets. Awezali Kamboya poitrine et perpendiculaire Léo. Tozawa Force pour grossir la troisième jambe. Traitement de l'hémorroïde, faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Cellula na cellula. Pour plus d'infos, joignez maman Nicole Malonga la patronne sur plus 33 60 550 23 18 sur Paris 18e. Bailli du outillage, ma bossanière, baby nabi, bon baby. Nalobaka na manolo bela fali ngaza kaboya misente. Nalolo bela fali zaki volontairement. Surtout ici là na binda na ngapo na mona kino ceinture ne lingi ngate place balingi ote sozo ke mingi yo kufa. Na binda nanga. Aux décision rapport na sous ceinture na elinga ote. Ouais. Leo bobongisa na di badiata. To bongsa poni ne bebaki. Yazaki na en na ngai. En o bongsa o yebi ke na sele likambo. Soki na yebi ke moi je me reproche de rien. Vana na en na yo. Yo po bonzo comment na en na. Na ozana en ni pourquoi nga sala abatuté. C'est sur base de cet effet que Moussou, tu ne veux pas s'intégrer à ce qui concerne Mambasta des Martyrs. Tu n'as pas de on est à Mamamsala. Ok. On est à Mamamsala. Manike, on a à Kalana, Oya Lelo, Ande Monte, oh, Manike, Oya, na succès, na plan professionnel. Dans un bateau, peut battre à l'ito, Yo Kaka, Manike. Succès, non, on a fallu de l'eau. Manike a pessi conseil. Il y a des comparaison. Ah, tout ça comparaison. Dans le bas Manike. Dans le bas Moutoute, dans le bas Nga. Dans un bateau, peut que nous sommes à pessi, mato, il va yo Kakanga. Ok. Donc, pour ça, il faut jouer l'ango paiement. Ceux qui les foutent, ils allaient dans ça, ceux qui les foutent, ils allaient dans ça. Donc, ça veut dire que ceux qui bateau basimbi communication to organisation à concert à stade des Martyrs ba le kioté au relobé la montée. Mais il y a au lobé lango lobé créer le ba premier créer ba procès. C'est ce qu'on a lobby des bombes balinga quitté. Ndé ba ça qui m'a ramené ba monter. Monter que créer un problème. Alors pour éviter les problèmes na faille na quoi nanga. Bato basali makamna monde mususu. Yo ko chama loba na ya ndé musu créer bon ba problème. Comment maniquer pona maniquer loba ibonde nté. Il faut stratégie ba expliquer ngo moto moni stratégie to ça les aboza. Yo yebi stratégie te maman yo kota ka chakara makama. Est-ce que son bidé bien pour un stade des Martyrs? Moi son sombi na yo loba ngo ah. Pour prendre billets habillés. Billets habillés. Non, le bangote, on est à Mamnanga. Basi à ce concert, ça soit mon nanga na carte, mon nanga ba weba que na sumba billets. Ozo souhaiter au Kende.
Pour nani na oloba. Sauf comme on a comité na kofi. Ah, Maliki. C'est ça. Oh, pour ça tout na makambo mutaza na pouvoir na ngweza nzambe. Le 29 na comité. Yo zo pesa nga makambo, zo linga na loba makambo na loba futur appartient à Dieu. Na muto ba pesa pema ya opesa ba ko longola ngo pe le 29 pe na comité. Manike so bimé OK ba. Na ebité. Nous avons un programme. Parfois, il y a place mort qui est. C'est ce qu'on a tambola bon côté. Ah. On a tambola. Et bon, on se va bien que parfois que tourner mission moi son lo pakala. Te avant na kende fo motema na ngenzi matana okita awa place na okende Saint-Esprit lo bananga. Ato benga nga so Saint-Esprit boy na okete. Na pesa pe na programme ke na oya so na bomona te na ba ke na oya awa me na yepete. C'est que esprit na ngi bo. Na ya te nga tambola selon mon esprit. Ça la programme te que Léona Okeboy okende boya ya boy ba contrôler on dans spirituel là ya place on to beta ko place wana. Mais les gens peuvent te comprendre dans la manière où que boy non sa mobilisation pour un concert à Fali à Stade des Martyrs. Muta comprendre ndé alingeza nga manike mutna lobi. Ezanga so yo comprendre ndé non eza façon na concevoir no boya ngote. Aujourd'hui tes langages c'est comme si a changé au vidéo Warrior. Obini. Langage na yo on dirait changer moi dimi auprès des Warriors. Échanger na ndé. Échanger na yebi que no stratégie ba tchekuna na yebité OK okotsa makambo okotsa te bebisa makambo. Wana obanga ka bureau. La vérité te. Wana obanga ka bureau. Yondo mto obanga vérité o eza onga lobi. Tenga na obanga vérité. Yondo zo memanga na nzela musunga na lobi vérité na sina keka tout droit. Yosko zo linga obakisa makambo so peut créer makambo susunga na lobi point de vue na nga yo ngo boya ngo poani. Yo ngo tshaba tunsu na kati est nga na vana pema ya mutu. Est nga vana pema mutu. Mutu apesa nga pema kutu na sala masuma limbisa nga bongo ba tunsu qu'est-ce que j'ai assuré? Je n'ai rien assuré. Nga loba o eza yanga. Na lobi o ezanga yondo mutongo kenela nga boyozo nga bondo tsheba nini bato basali programme na mama stratégie na mama basala tam stratégie na bango za silence yo bandi ko loba mais to ebi manike na classe batangisa biso batangisa biso j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité peut-être balbi la récitation les corbeaux les renards leçon à tirer tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ceux qui ont la pose à un souci opportunité, il faut avoir des belles paroles, des belles langages. Un souci qui peut contacter, qui était normal, qui est qui bien pour la fali. Il y a qu'à te contacter au bonnet, comme c'est là. Wana yo, ngate. Wana yo nde o yo zona les corbeaux et les renards. Wana yo tout flatteur vit aux dépens de celui qui ngas qu'on a flatteur. Oboy na ko flatter nga flatter ate na flatter ate na linga mutaza na compassion na ngati na linga mutaza na mawa na ngati wanza mbete ko za na mali kwa vi na ngati traiter nga oui oza na mawa na nga pourquoi nga na kufite oza na mawa na nga non wana le bien que o kite le bi flatter nga ce qu'on a flatter c'est ce que tout le parce que tout non flatter vie ou quoi quand c'est le bi le corbeau na tout non flatter c'est quoi ça l'a opposé nango. Ne vis pas au-dessus de celui qui l'écoute. Ne vis pas au-dessus de celui qui l'écoute. Moi, je ne suis pas un flatteur. Très bien. Mais, la toute question, c'est par rapport à live on a landa qui il y a honorable Vienabiso Zakari Bababa Sui. Na ba parole na ye abanepe kotanga komona. Mais c'est normal la vie que dans zalawana parce que na lobela est victime. Et ça travail basalaki. Et ça siko yo siko zo tunanga makambu ya promotion na stratégie nini ya Martina yebite lo ni yo linga répondre. Mais sur base de ça yenda lobaki que to kozala wana to sa promotion na ba manip de John na ba Ken Piana. Mais kasi il faut siko na yeba stratégie nini bango ba chet live wana nga za kité. Siko na yeba il faut benga na yeba stratégie ni basali yo zo lingo oloba na loba na ndenge na nga so siko na lobi na ndenge na ngeza ndé bango basalité. Moi te kana no créer na bebisa makamba ba parce que ba stratégie na ba. Bon pour nous le bon sommes bientôt coûte en les 29 fois il faut y avoir stratégie. Ça c'est que c'est betam les 29 betam dans les 27. Oh. Merci on avance. C'était dans le cambo il y a programme te na yebi lokote na yebi lokote na yebi programme te na yebi ndenge zate na yebi te il faut na yeba ke ba na boy ken piana na tokuta na asuste. Et pas ina ene na yeba sali boy c'est siko na naza informer na lokote na banda okota makambo o na yebi mutu te na yebi makolote. Parce que tout le monde est un peu bâti très mal pour les communicateurs. Il y a stade bao réclamé, bah droit na bango na bajumo na bangote.
wana tout na ngana yebisi ki na yebi makambu kuna te na yebi la informer les autres. Moi je continue à poser nga question. Très bien. Merci, là on va avancer tout changer champ. Tomoni Bill Clinton qui parle de tout son cœur en disant qu'il a sacrifié sa vie pour Wilson. Et on se dit tout le monde a tapé ce sacrifice et on se dit pour nous servir leader morobo et artiste musicien tel ou tel autre musicien. Mais pour le cas de Bill Clinton, il a sacrifié sa vie pour Wilson selon ce qu'il a dit. Est-ce qu'il y a un sacrifice sur la jeunesse pour nous servir parfois Wenge musique à maison mère Azuelote. Et apprendre Nzambe à teye que non ba sacrifier à vie pour Nzambe. Yo c'est sacrifier pour na papa na ote pour na maman na ote pour na mwana noto que sacrifier pour na moto beaucoup tenir na nzela. Et puis le bien on peut na TV. Spawn. Sacrifice, mon sacrifice so e ba kilo nango. Balba au moins j'ai eu des problèmes dans nazaki na maison mère na bomi yo sacrifice. Donc au sala makambo o tilelo o reketaka. Oko sala ngo pona mutu o boku tene na nzela. Ngana o sa ngo te. Bon eza yo lelo zo se plaindre. Eleki abosana, moi ba sacrifice nyo so sala bosana. Abosana et apprendre dans l'avenir na batu mususu o sali bien de olobi que mutu ko se sacrifier pour na muninga mutu te parce que mutu a déception. Ce qui mutu a tomboke la mutu a salaï Zambi et bon yo mutu. Et alors pour la génération lelo, pour na ba musicien lelo maniki, tango mona ngo ba o bazo émerger na ba orchestre ya ba musicien. C'est une manière de se sacrifier pour eux et à couper c'est la bango parfois pifo. On comprend question. Donc ça veut dire que un musicien a leader moto molo tête. Aza battu ba musicien belé. Tout ça par exemple ndaki sa Fabrigas. Naza ba musicien na avec ces musiciens de tout monde par exemple musicien ni moko a Salatib ou et ça la référence à Fabrigas. Yamado. Cédric je crois Seda Capo. Lelo inepli. Ce sont des sacrifices et on sous na ba le lengi moroboy a créé le moroboy et tout ça là. Est-ce qu'on a ba génération lelo ba o bazo émerger na ba orchestre ya bato. Na ba orchestre ya ba leader. Parfois to yebi monde musique ils ont la moi forme. Il y a une reconnaissance monde. Ezaneti moto yo fute na lopango. Obuki ndako okutaki otongi ndako mususu me obike lopango eza ya yoti. Très bien. Tango tonginda même kutu ko buka te obongisi ndieba ke ndako sozo fute lo bongisi tango ko lopango obengano. Au matelo na prix. A matina no prix pour ebike no na prix oyo moto nyonso a ozwango. A mateli au prix après soko ko futa ta bengano eza neti orchestre. Orchestre eza ya yote yo ke osela mba sacrifice pour. Na ebike mouvement eza na wa ngati. Peza bato mususpenda biso toza biso to kufa pona boye nga kota boye okufa pe okufa ya tikali lobi pe bano batelengani famille telengani babeta so na moto moni ona belé ya bato moni yango belé OK to moni yango belé to moni yango belé belé zo bosinda de façon mona zo bosaki na quartier te ko fa obengani na lobela quartier la te makasi vous comprenez c'est ça lelo pe otangi zo bozi et inspiré nga na moi question oyo et belé à porte-parole mingi après parfois koloba ya ba vérité il y a place à router mais maki am sous na faille parfois comme si mutakwiti parfois comme si pauvre parfois comme mi na liwatel était le cas des obozi cela est dit à quoi secret à secret on sait na mutu secret ta sali onini bomba parce que boyokana ki ya secret na sali na secret yo bimisango t'es bomba ngo pourtant na loba no kenele mo likambo ko ebisa mutu on temps na yesu shadak likambo ko ebisa mutu so ko mema ngote boya mba moko bate na oloba na nga na oloba ko ebisa no ngate na lo tango yo ndimi ko sa secret na nga c'est que komi complice na nga non so eza secret mabe to o kufanga na otika parce que nga na garder secret yo ndimo to bimisi c'est ça la loi de l'univers ya nzeta azaka na mobali te mabotaka chaque saison abotaka mais azaka na mobali te. Très bien. Entre Adjani et Didier Lacoste, bako soana moto eko pela makasi. Bazana manka bato basi na maongenge ba oluka batala bango. Basali stratégie ofinga. Bato na mbale bayoka na bien boko finga.
ya lolenge kaka mpo batala bango na toile comprendre baofinga na ya lokuta balingi batya bango ka na toile parce que bana succès te lelo te nyonso lelo mo te esimba alors to créer mafinga mpo bayiki mafinga na toile motu to atala yango mais komatina niveau ajana loba na Lacoste aza kisita botaka te azofinga kutu papa na mama kofelo mide na ken pia na omona baosala émission mikolo osusu mais bakanga na bakena ti bapriso bapibila na bamama te ya tourne na ndimi te ya autour ondimite ya priso bondima ete esalamaki te otomoni basandra kazadi bapublier soki ameki koloba lisusu sor na eza fafa baosala toza awa misu no ekufa te matoyi no ekufa te naza na ume na internet nasi na comprendre bato ebele mpo batala eso afingi manike ya moni simtale toyokana tofingana tosala bato basala manike finganga finganga kopesanga makambo babengi yo pe abengi ngo ebele bayebisi yo pe ebele mpoka na komana ngo banga te nga linga so clash te eza biso nde tosala makambo keno ososala émission bobeti pe 30 000 vues bato baokoka ngo osu te epese mabe. Ok. Bachane est comme tellement belé, Bamambo comme tellement belé. Maniké au vu ta vie à l'internet aujourd'hui, au comme célèbre, au comme la succès, au comme maniké. C'est quand les aranines n'a moi ndam soko révélé. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une. Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Michel Samba, le JMK de la presse. Le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe prolongée et l'avenue de Pin complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial a désormais sa plus belle robe, grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. Quels en sont les efforts que tu as faits pour arriver là où tu es? Non, le bâtiment, c'est ma mnanga. On est à ma mnanga. Non, le bâtiment, pourquoi? N'a pas 110. Pourquoi tu as 110? On va quand c'est pas besoin. Hollandi Nzembo a fallu à Sikaseyo. Hollandi Ngoté, on va pas faire de commentaires. Et maintenant là, on va parler de ce que fait aussi la rage à la toile. Affaire, il y a Bisou, il y a Kofi Olomide, na Cindy le cœur. Est-ce que ça Bisou à Liboso? Tu as mis balé, tu as souka. Et le coup est salamé, c'est un point de bolingaka, beaucoup comme ça, au danger, le coup est salamé déjà. On va plus en bas, on a bisous depuis quand? Bon, c'est quoi, bébé, bisous, bah, publier photo, on va chocolat, bah, personne bise. C'est quoi bise, mon sous, bah, c'est ridicule, on va répondre à ma question, bon. Et le coup, bah, que ça bongo, pourquoi bolinga, bah, ça, bah, ça va tout que non, bah, ça, et ça bongo, et ça bongo. Ni ça bongo. Et ça bongo, bah, ça n'a pas bise. Pour combien de photos d'avoir publié, bah, on a au 10e bisou, sous ça moi mayo le comprendre bato ba pesa na mamba bis pa pamba. OK. Ezande na bango ya osakana. Qu'est-ce qui se cache derrière ces bisous? Et l'autre côté ba sakana ra bongo. On est abagé na ba sakana ra bongo. Jouer na ba modèle du Lualaba. Ba sakana bongo, bango ba sakana bongo ba mbale. Ba sakana bongo. So ba sakana ba pesa na ba. Tindi akela Kofi so ba sakana ba pesa ba. On est za sakana bango. Ne na bango sakana. Ba sakana bongo. C'est honorer les femmes ça. C'est honorer les femmes. Ah, il y a un valeur.
On va dire déjà. Des comiques, divorce, et Zoya Kalamingité, Kuna, maman sengi divorce, maman sengi divorce. Lokota, maman sengi divorce, te bazali. On a maman banana et bazali. Donc, si moi, c'est pendant qu'on a tant, oh, moi, c'est comme boum, à côté que la mobali, moi, nani, moi, mobali, à côté que la, moi, si mon mobali, pour moi, c'est mobali à tromper. Pour mobali à zarandika infidèle. Ok. Jamais à salango. Ali à côté quand on a été, soya au don douanango, à salango te. Maman balokuta au divorcé, te azawa, na oboko, bane ya suka ba mike. A ozia bane ba koma tinde didi au komo. Aboya mobali na epo nani, po boya mobali, yekuta boy, ngaso mobali oye bongo nga kuno ngate mwasi na boy yo de boya mwasi nawo polinga mingi boya mwasi na yo tango yoko boya mwasi na seko linga te ngape na ka parmi ba jouer na onyoso sakana na bango na ngape o sakana nga ya on ba sakana ka bongo ba sakana bongo jouer na bango za bise. Et c'était ici une manière ya ko yebise ah tu as bien chanté bisous. Wa ba sakana bongo. Ba sakana bongo. Très bien. Ici, nous avons suivi Soleil Wanga. On a évité question dans l'ingapendo répondre en moment bien parce que bah tu belé bah vous avez peine pour ça la réponse là parce que à un moment donné vous avez qui moto vous avez qui auprès il a fallu pour pas Soleil Wanga dit qu'il fallait pour pas as artiste oyo soki muninga alobi peut-être m'a ramené en bien as a difficulté à rendre sincère. C'est là est-il vrai? So muninga le makamne en bien à rendre sincère na a féliciter. Non les arrêts muninga lo ba mamuno na ndenge ya bien. Ya msusu yo potanga ta kombone ya msusu ata na émission ata na video. Est-ce que ya senga ki yo olo ba makamna ye na ndenge ya bien? Maniki. Asenga ki yo te. Donc olo ba na ndenge bien, olo ba na ndenge mabe. Potanga ba no rendre ya sincère mukola ko rendre ya sincère te olo ba mabe. C'est mieux kutu lo ba ka bongo. Zala ka bongo. Eza bongo. Na ba no féliciter so makam na ngabo mko so mko na féliciter to lo bela mabe. Mais maniki to mona pengo pa wata alobi bakutani na fali na avion. Bakutani na kati avion na fali. Ba solo li bien. Ba solo li concernant ba featuring et tout ça là mais ba yamba fali na émission ba tunye so bakutani na wata bia ibi mambo ala te. Bona bandaki. Na bandaki ke no na émission fifisiwa. Fifisiwa. Ezaki falite ezaka wata mutabandaki aye mutabandaki metango wata bandi alobi on bien alobaka en bien te alobaka na kutani na misien moko aboya boyaka otanga mais fifisiwa atuna kai kombo afali te aboyaka fifisiwa atune kombo afali ndeni ese fifi ko kota na mutu na pati ne kombo pa na pesi mbote en passant na boyaka likamwa na silikela fifi ko kota te lobani fali akwa kuta mpe na vibrator akwa kuta mpe na miel de son na mignon pe. C'est ça. Nde wata boya nde fallait boya ngo catégoriquement. Mais siko yo boy kotanga kombo. Yo boy kotanga kombo na ngai. Siko nga na loba bien na onde. Boso ya tanga kombo na isalini. Et bon siko ya boya kotanga kombo na e pourquoi? Ah. Pani mino linga ko participer. Te on est parti. Te ya boya ki ko ye mutaleka émission mutalibo sa boko tanga kombo muninga. Et bon nga siko tanga na tanga kombo no ponga ndinga nani. Ngani ya lingi okoleka. Toki na okande yo linga ki. Lelo démarche au mignon Abraham azosala okindaka na ba marche ya ba warrior ko lobela ka fali. Koswana na seleo kende seleo alobaki ki osomba ina ko louer mika ya obi jamais et de louer mika pour na kozalawana avant qu'il ne ça premier enlever les rideaux à concert à Stade des Martyrs. Est-ce que ça démarche à malamu? Et a démarche à malamu non sur le place ça c'est succès ali. Mignon. Merci beaucoup. Ça démarche bien. Mais ba génération mon. Ba génération mon c'est surtout la génération mon ngana poni mutu ngana okumisa eza il musicien pour na sou musicien comme ben oui bon sous musicien ko okumisa musicien mususu il faut linga ka musique na on to pe ça ba c'est le ba raison maniki oh on peut se raison ba on ba si là oh te yenda zali yenda za minya ba mko chanteur et bon il y a talent. On dirait que mission belé à poto bana langage malamu te pour fali hein. Jalousie. Et mon ba chroniqueur na ba chroniqueuse balinganga te jalousie. Balinganga roto pour ça ni. Balinganga te basena liki ba chroniqueur na ba chroniqueuse nyoso asi. Balo bara po finga bango. Siko fallait finga te balinga kete poani. Nga finga bango na bandande na lena bana ko fingela bango bat na sara c'est pire ser. Tant na boy makamba fingela bango bat na comment répondre bango ba vérité ndesko ya. Linga na onga te kotunde bien moins de gens moins de problèmes. Moins de gens moins de problèmes. Yango comment ko s'éclipser na mambo belé. Na oya kutute. Ponga na manike. Et bon lelo bato ba négligent que avant lelo ba pesi au valeur pour ne pas citer leur nom.
loboko oyo ebetaka mbata loboko ngo kaya ngone kina osimba nie elesi sumunoko. C'est ça la loi de la nature. Loboko eko munoko eko finga yango nde ekumisa yo. C'est ça la loi de la nature. Nga eza mambo be na kamo yango te. Très bien. Merci Babi beaucoup. MP Monzale prod tozana na Babi Monzale na Pige Nyima Paris London staff Mobimba boya vraiment boya ko signer na maison de production na bino ya kitoko eza wana na Paris donc boya wana soko numéro de contact eza awa donc MP Monzale prod l'état na luka numéro na pesi batyon na lingara ba mbote ebele. Moi aussi, je profite de cette occasion pour dire bonjour à Daniel Chandou, les Chinois en Congolais, et à Marcelo Dufnoir, grand frère propre et à Arles, la mère des jumeaux. Également à Jean Ibikou, qui les bois de Bruxelles, sans oublier Patience Mukendi, Langjambe, femme en tatou. Donc, Nenzana Erwin Moulumbo, les tueurs de Lyon, Djibril Biyaki, les jeunes entrepreneurs. Tous on a un numéro de contact national à Paris, plus 33 69 55 23 723 69 55 23 723 donc plus 33 MP Monzale prod obengi ba oyamba yo kitoko babi Monzale papa na Clayton comme Alain Giga na PC Mbote na Londres go ti luvezo mama na Eglon Babi Clara de Bruxelles yé moko mokonzi na bango merci beaucoup na lela binofa. Merci Maniké Togomi na biso na suka batu balandi ebele dans tout ce qu'on a à dire ou à parler aujourd'hui. Quel sera comme les mots de la fin pour cette émission? Kolingi sara mutu batute. Nalingi sa mutu batute. Très bien. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Cela reste un grand plaisir de savoir que vous étiez si nombreux de regarder cette émission. Vraiment, moi je vous suggère bon début de la semaine. Et puis, bonjour à Dani Chandou, le Chinois congolais, à Karine Mané Sabriti, et puis, Batutu Balandi Bisso, merci. Bye bye, à la prochaine. Michael Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.